ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Yesu yo malamu mingi. Balandi ya émission to sambela elongo na chaîne abiso ABC One. Mbote o mabota mabino. Yesu ye bolingo mingi ye papa na biso. Apesi biso mukona lelo. Oyo to kutani poto lobela na tina na ye. Ndenge kana loba kato bimaka pamba pamba te so eloka kolobeza te omwe to vanda to beta mbumda. Bien-aimé, to komi na période moko o eza crucial to période ya lolenge na mboka na biso Congo na makamwa nzambe pe to komi na période moko ya elengi ya vie. Esika bato bazo makambo ezo simba te me na bonzambe ezo simba parce que oyo to komi na période pascal na tango onde makambo ezo simba makambo ezo kende liboso na nzambe totanga na mokanda na Exode toujours chapitre nango 12e verset nango na bandino na premier. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez aux enfants. Alors, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour pour ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte des maisons où on les mangera. Lelo to parler 7 lobi ti mukolo ko ya soki nzamba ko pesa biso makasi na mokonzi nanga kabuya nde to kolobo etikali. Me Bible lobi na biso nzamba lobi ayebisa bana na ye na boumbu. Dieu parlait et pas na Moïse na Aaron pour ayebisa peuple. Parce que Dieu envoie toujours un messager pour son peuple Nathanios. Il dit ceci: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et le 10e jour, ya mois yango, ndaku nyonso o ya bana na ngai, bako kamata agneau moko. Bako kanga agneau moko. Bako zanango. Et le 14e jour, bako imole agneau wana, bako imole agneau wana. Et après avoir immolé agneau wana, balobi bako kamata makila. TV za radio te, minute za ya mukie, yango na zolo belande na bandade ya koloba, Pâques, pashika na hébreu, elingelo ba passage. Israël baningami na kati na boumbu na Egypto. Nzamba bengi Moïse, Moïse asali 9 plaies, to 9 miracles. Yokanga malamu biso basali na nzambe to linga ba miracle. Mena lingi na yebisa yo. Que soki ezalaki pona miracle Israël ba longwa na boumbu nde ba longwa ki. Po Moïse asala 9. Abimisi nyoka fala abimisi nyoka.
Asalibwe falo asalibwe. Akebwe falo akebwe. Abimibwe falo abimiboye. Bien-aimé, ezalaki mobulu. Et Bible dit Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Nzamba lekisa Moïse na école wana. Tala yo sepelaka so sambeli pona mutu mutabiki. Opesi témoignage lekisa la TV. Eza mabete mais Moïse pe asalaki an. Israël bazwa kimiate. Pasi yaki sou makasi. Nenga na te akabatlem sabango miracle eza pona ba païen. C'est-à-dire ceux qui moupaga na moni bika mona nzambe memi en église. Et tant qu'on continue l'église, on a besoin de miracle, c'est l'accomplissement malobo nzamba loba nae. Nous sommes au temps de l'accomplissement de la parole de Dieu. Nzamba pesi Moïse 9. 10e etikala ki yaye moko pour créer différence na libota na na libota mususu. Yangwa loba ki na Malaki. Et vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Moment ngo yango to komi ndeko. Ya tango nanya osala nzambe na osala nzambe te. Biso tuto loba langue. Biso tuto fungo la Bible moko. Biso tuto teya. Biso tuto salo to sala. Mais il doit avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quoique nous tous nous lisons la parole, nous prêchons. Nzamba lobi tangu bako imole anyo. Bakamata makila. Bachango na lento. Tangu bako chango na lento. Bato nyonso bakobata manandaku. Tangu ange ya mora koya. Akomone lembo. Nalobaki akomone lembo lokola raya bindenga bikisa ki ba espion. O bayaki ko explorer mboka na Jericho. Balobaki ne acha elembo. O ezaki file kramwazi. Tangu Yesu azokufa nekulusu na Golgotha. Lui qui était l'agneau sans tache, on devait l'immoler. Et là quoi futa katal. Koleka makasi eza makila nae. Makila. Na moma onde bazwe ba bato ba ne lembo ya nzambe. Bato ba ne loko ya nzambe. Or ekuluzu ezaka na mabaya mibale horizontal pe vertical. Israël baza na kati ya ndaku. Mais signe kolakisa ke bango na ndaku wana ange ya mora koko kota te ezaki makila. Natunaki mama moto osola na ye. Ana Canada na pesi yembo te place aza. Natune mama loboko ozala ngo ya nani oyanga pasteur. Bongo lokolo ya ngai. Mutu ya ngai, bilamba ya ngai, ndaku ya ngai, mwasi na ngai, limobali na ngai, bana na ngai, bongo yo mama oza wapi? Abi o pasteur, ngabi yo mama oza wapi? Mama oza na kati. Ndenge moko na Israël, bazaki na kati, bazali libanda te. Nde bazali na kati, me lembo ezaki libanda. Eloko nini ezolakisa yo oza bwa nzambe po oza na kati? Il n'y a rien. Moi, nzamba za orgueilleux. Moi, nzamba za souple. Moi, nzambe na yebite. Moi,
il m'arrive des fois, so nazo kanisa que un jour na okufa, nazo mona nyonso na osa les vanité de vanité poursuite avant. Na osa muninga mabe po anini. Parce que lobinga na okufa na ngai. Bien aimé, demain to kokufa biso nyonso nde toza na moyo. Qu'est-ce servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Israël na kati na ndaku, mais libanda elembo eza. Yoza na kati, libanda elembo nino zanango. Période Pascal yango. Elembo nino. Parce que d'abord, il faut ange aleka. Ange soka leki, Israël va comme libre. Il faut Yesu akufa. Yesu soki akufi, peuple comme libre. Et Christ, il est notre Pâque. Parce que c'est lui l'agneau immolé. Il a accepté la croix. Mais qu'il est sopana po nangana yo. Mais yo zap. Wali banda to zanakati. Bana nzambe bele to alibanda to anakati te. To alibanda. Lingo kota nakati elembo za libanda. Elembo nde mutu ezalaka libanda. Elembo ezalaka na kati te ezalaka libanda yango nde mutu elakisaka. Elembo nini yoza nango ezolakisa place yoza. Parce que l'ange vient pour détruire. Akute elembo nini. Lelo to lobela elembo. Elembo nini yoza nango. Kabuya. Elembo nini yoza nango. L'ange viendra. Papa y'a kopambola bana na ye. Y'a kopambola bana voisin te. Papa zoya. Israël n'a qu'à en Égypte, mais il faut les beaux. Nous sommes dans ce monde, mais réellement nous ne sommes pas de ce monde. Et l'emboni ni yozanango. Ogoyeb sange lembozanango. Kotongat. Elembozanango bakanda. Elembozanango impolitesse. Yo bezoza bandit. Elembo. Papa Ose, tokomi na tango elembo. Po dimanche tozolia elambo nzoto ankolo. Abibo sala kabwa mémoire to lobela ngo mikolo zoya mais le autres lobela elembo nini yoza nango d'abord ozana kati to za libanda Israël bazaka libanda te tango anja mora zoya bazaka na kati yoza wapi oza wapi bien aimé toyemba nzembo toyembaka na église catholique nzoto na makilama Yesu bilei bia solo toteleme banso potolia nzoto ya mobikisi oui mais nzoto ya mobikisi baliaka ngo libanda te baliaka ngo na kati elembo eza wapi ya yo Israël baye po ba détruire Jéricho mais ba moni elembo ya balobi no awa toroboma te ange de la mort il faut les cas il faut détruire aboma tous les premiers-nés égyptiens. Banguna na onyon se faut ba kufa. Banguna na onyon se faut ba zinda na mai. Mais avant ba zinda na mai il faut elembo. Banguna na onyon se faut ba beba. Banguna na onyon se faut ba tika yo libre. Oza libre que ne ko adorer nzambe. Mais siko elembo. Kabuya salinga tan. Elembo ezate. Bien-aimé. Elembo. Yoza na kati toza libanda. Nazo benga yo muto yamba Yesu toya. Koza libanda te, za na kati. Alobi voici je me tiens à la porte et je frappe. Azo beta ne kuki ya mutema na yo. Yo za na kati to za libanda. Ba enseignement eza tellement makasi. Yo na ye ko yebiso ngo. Lobi lisu to ko lobela, mais l'autre lobele lembo. Est-ce que to ko sambele longo na yo? Oza libanda to za na kati. Yo za ne lembo.
oyo ko créer différence so na butu lelo nkolo aye akuta yo na kati to libanda nangi ndeko moko nazoloba kaka oyo eza semaine pascal ya semaine ba prière à lolenge ta semaine ba prière mutu a se préparer na nkolo nazotikela autant se préparer mutu yo ka message au bondi la yo monga na l'action ndenga au bondi la te o se préparer na nkolo. Père éternel des armées, merci pour le message au PCNga Yelembo que comme tango yo na lento pe na ba poto makila na yo ezala en fait que tango ange destructeur akoya akuta biso na kati me libanda te oya koza libanda akuta ni na ange abomiye yango na ye pa ino nzambe pona libota na yo na momo ba ko sambela pe ina yo nzambe pona komitika na semaine pascal o yoka libota no po nzambe po yoka koza nzambe. Je te bénis parce que tu es Dieu. Ngana suki akoloba na pambolo po zanzambe toza libanda te me toza na kati na kombo na Yesu Masia ndeto bonde liboye. Amen. Bien-aimé, na ABC1 une église la gloire de l'Éternel. Toi na programme jeudi toza en formation en baptême, samedi toke baptême na tongo, dimanche toza na Sainte Seine et puis fête ya Pâques. Toko célébrer yango de to célébrer qui dimanche ya le 7 après yango tozaki suna agape dimanche oyo toko mélange to na posa na yo place Rolanda biso osunga biso ata na paquet moko a Jésus na 4500 et ekosunga bana nzambo bakoya après célébration à Pâques to mélange parce que Pâques est la fête chrétienne. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tokutani lobi. Ciao. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.